Boye bisela biso papa représentant, papa pasteur, boye bisaye, ete vidéo na ye oyo. Lokola émission na biso, ezali émission oyo, Nzambe na ba angelu balandaka yango, boye bisa papa représentant ete. Vidéo na ye oyo, Nzambe na ba angelu bakolanda yango, nantumpa. Nde tata Simo Kimbangu akotuna ye soki akomaki nganga Nzambe ndengeni. Boye bisela biso représentant, boye bisela biso nganga Nzambe to pasteur oyo, papa analyste spirituel alobi, yeba yango ete vidéo oyo yo ozui ame ya lingomba, drapeau ya lingomba, otie yango na kingo na yo. Drapeau oyo, soki bazali koleka na yango, lingomba mobimba, totelemaka. Pona kopesa yango lokumu. Yo ozui yango, otie yango na kingo na yo, otie yango na mukongo na yo, olati yango lokola liputa. Drapeau oyo, basurveya bango moko, soki bazali kobeta sifflet po ete bakanga yango, biso bandini. Na kategori nyonso. Ozala pasteur, ozala représentant, ezala mokonzi ya bule totelemaka pona kopesa lokumu na drapeau oyo yo tie yango na mukongo na yo. Yeba yango ete Nzambe akolanda émission oyo na ba angelo na ye bakotala yo na ndenge ozali ko saboter honneur ya lingomba. Est-ce que ezali kozanga koyeba ou bien ezali sabotage vis-à-vis ya makambo ya lingomba. Tokonoka awa lokola mbula te. Ndenge tolobaki tokozala na motuna oyo tokotuna na suka ya émission oyo. Désordre spirituel. Et commis déjà ou bien en commis. Ce qui désordre spirituel est commis déjà. Yo ozali ko jouer rôle ni. Pona ko bebisa lingomba, pona ko yokisa lingomba soni, pona ko sala de façon que to ridiculiser œuvre salvatrice oyo papa Simo Kimbangu yaki na yango. Nde musala oyo yo nangai tozali ko sala. Tozali ko contribuer la désordre spirituel ou position na biso ezali ndengeni. Ndenge mokonza bole tata Simo Kimbangu kangani atuna kibiso. Tokota la deuxième vidéo ensemble na bino. Makambo oyo tozali kotia awa ezali par rapport ya question oyo ya sujet na biso touti kolobela désordre spirituel au sein de l'église. Tokomi déjà na période wana bien na tokomi. Soki tokomi déjà yo na ngai toza ko jouer rôle ni. Régis très rapidement balancer les biso image ya défilé oyo. Défilé oyo tozali kotala yango biso na bino. J'espère que tozali komona yango. Yango nalobaki lelo na kobima te tokotala na bino makambo oyo nyonso. Na kozala na écran awa nazali kolakisa bino ndenge bozali komona mabina oyo, ndenge bozali komona défilé oyo. Toyebisa baye nyonso babinaka na kati na lingomba ete papa analyste spirituel, papa Guy Laurent Lobela, analyste spirituel, alakisaka Nzambe makambo oyo biso tosalaka. Ndenge bandeko na biso bazali kobina awa, oyebisa bango ete ba angelu bazali liboso na ngai, bazali kotala émission oyo. Nzambe na ba angelu na ye bafandi bazali kotala émission oyo. Bazali komona yo na ngai tozali kotefile. Désordre spirituel. Yo ozali ko jouer rôle ni. Ngai pe nazali ko jouer rôle. Satan lobaki, Nzambe lobaki batata ba maman. Satan apoti na lingomba ko aya kote. Satan apoti na lingomba po aya ko distraire. Mais biso ba analyste spirituel
misala ya bana satana. Biso ba analyste spirituel tozali na facilité ya koyeba bizaleli ya bana ya satana oyo bakotaki na lingomba. Nous avons cette possibilité là parce que papa bakele bapapa balakisaki biso motibi akoki kozala ndenge nini. Bapapa bateyaki biso balakisi biso yo na ngai tata mama Kimbangiste esengeli na yo kozala ndenge nini. Bavideo oyo tozali kotala awa eske ezali bizaleli oyo bapapa bateyaki biso ou bien ezali bizaleli oyo bapapa balakisaki na biso ete tala bizaleli ya bana ya satana yango oyo bakokotisa mabina na kati na lingomba, bakokotisa mokulu na kati na lingomba. Désordre spirituel ndenge touti kotala video ya papa na biso azwi drapeau ya lingomba, azwi drapeau oyo bandeko na biso basurveillant bakodefilaka na yango, azwi alati yango lokola drapeau ya vita na imana, lokola drapeau ya mazembe, lokola azali na kati ya stade esika bazali kobeta nzembo, nzokande azali na kati ya lingomba, na kati ya eglise esika oyo mukanda ya nzambe lobi ete esika bato mibale misatu basangani ngai nzambe nazali kati na bango, esika oyo engulupa ya bato basangani nzambe azali na kati na bango. Ye azwi drapeau ya lingomba alati yango lokola drapeau ya vita na imana, lokola drapeau ya mazembe, lokola drapeau ya mboka na biso. Abosani ete drapeau ya lingomba na biso elakisaka présence, honneur, makambo nyonso oyo ezali kolakisa ete tolingi koyamba mokonzi ya bule, tolingi kopesa lokumu na tata Simon Kimbangu Kiangai. Ba défilé oyo ezali ya kofingisa lingomba ou bien bazali ba défilé oyo il faut tobetela yango maboko. Tokoleka na deuxième sorte ya défilé, ya vidéo ya défilé oyo tozali na yango totala yango ensemble na bino. Vidéo oyo ezali vidéo ya kala. Tango bana ya satana bakoti na lingomba, papa a remarqué yango parce que satana tango ayebisi nzambe na kokota na lingomba, na kozwa ba poste, na kozwa makambo nyonso, ba responsabilité ebele. Tango satan akoti na lingomba, misala na ye na ebandeli elakisamaki makambo oyo ezali ya kala, ezali ya sikate. Makambo oyo tozali komona na kati na lingomba ezali ya sikate. Batata ba mama botala video ezali ya kala. Awa satana na bana na ye bakoti en désordre na kati ya lingomba. Nde bozali komona makambo wana. Lelo bana oyo bozali komona bazali ko défiler boye na tango ya bapapa, lelo bazali bambuta, lelo pe mingi na bango bazali bilenge, basili kokola, basili kokoma baseka. Nde tozali komona misala na bango, bana na bango. Nde tozali komona lelo bana ya batu oyo bango bazali kosala misala oyo tozali komona ezali kofingisa lingomba lelo. Yo na ngai tozali Kimbangiste. Défilé ya boye na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali mabina ou bien ezali mabina te. Ba papa balobi biso ba Kimbangiste tobina kate. Yo lati uniforme. Tango ozali ko défilé boye, tango ozali ko bina pona kopesa lokumu na lingomba ou bien ozali ko bina pona koyokisa lingomba solo. Désordre spirituel na kati ya lingomba. Posa na bango ezali nini? Posa na bango ezali ete mokili mona. Tala ngai na lati uniforme. Tala misala ya biso ba Kimbangiste. Nzokande yo ozali Kimbangiste. Tata mama ozali Kimbangiste te. Nzokande ozali Kimbangiste te parce que un Kimbangiste azali mutu azali na bwanya. Un Kimbangiste azali mutu oyo ayebi ko batela mibeko. Un Kimbangiste azali mutu oyo atosaka kutimi na biso. Yonanga yozali Kimbangiste ou bien tozali ba Kimbangiste te. Bizaleli oyo ezali ya ba Kimbangiste ou bien ezali ya ba Kimbangiste te. Makambu oyo tokotika yango te. Tokobanda koloba yango lere nyonso. Tokobanda pe kolakisa misala na bino lere nyonso. Po ete boyeba yango ete lingomba oyo ba papa balobaki totikela yango bangulu te.
oyo nyonso akosala makambo oyo ezali non conforme na ba doctrine na biso, na doctrine na biso, na idéologie kimbangiste, biso tokozala obligé totia yango na émission na biso. Lokola Nzambe alandaka émission na biso, lokola ba angelu balandaka émission na biso, Nzambe atala bizaleli na yo, amona musala oyo ozali kosala, bongo na tumpa ayeba esika nini akotia yo, ayeba pe ndenge nini bokosila na naye na tumpa. Tokotia video na yo, Nzambe na ba angelu bamona, po ete ba angelu bazala pe capable ya koyebisa Nzambe tala likambo oyo mutu songolo na ntumpa yeba ndenge ya kudiri na ye, paske bizaleli na ye biso tomonaki yango na miso. Analyste spirituel atiaki bizaleli na ye, totalaki yango, mutu oyo akoki koleka te na ntumpa. Soki tozali kotia ba video po Nzambe amona musala oyo biso tozali kosala yango po ete yo yeba ete maye yo ozali kosala na kati ya lingomba, Nzambe akomona yango à travers émission des analyses spirituelles. Parce que ndenge toza koloba ko ba angelo bazali kobeta musique, bazali kosepela, papa analyste makambo tolobaki, makambo tolakisaki ye, azali kosala yango kaka ndenge tolobaki, papa lakisa bango tokoti. Yo bina na yo na kati na lingomba problème ezalité, défilé na yo na ndenge ozali ko défilé problème ezalité, kasi biso soki tozwi yango tokolekisa yango awa. Lokola Nzambe alandaka émission na biso, amona yo a live, ayeba misala na yo, ayeba pe makambo oyo ozali kosala na kati ya lingomba na yo. Lokola pe ba angelu balandaka biso, ba ange bamona bayeba yo na bizaleli na yo, défilé ndenge yo moni. Mais ekomela biso lokola tolobi yango ete émission oyo bokomisela papa pasteur, bokomisela yango papa représentant, ayeba ete drapeau oyo ye atie na kingo ezali liputa te, drapeau oyo ye atie na kingo ezali drapeau ya vita na imana te, ezali pe drapeau ya mboka te, kasi ezali drapeau oyo epepaka na ngbende ya Nzambe. Tolekisi yango na émission na biso. Nzambe lokola landaka émission na biso, ba ange lokola balandaka émission na biso bakomona ye. Biso toko juger te. Biso toko sambisa ye pete. Kasi biso tozali se kosala mosala na biso parce que tokomi na tango ya kimona meso, ndenge papa alobaki kimona meso ezali. Ba ange lo bakomona ye, Nzambe pe akomona ye, bakosuka na ntumpa. Soki Nzambe akosala ye faveur, asali ye faveur. Mais ba angelo je crois bakomona yango bakoyeba ko interpeller Nzambe ete oyo misala oyo yango yo kisaki lingomba na yo soni na se na tango. Otali batata ba maman, otali esika tozali kokende, mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu alobi na biso makambo ya ba video, makambo ya ba réseaux sociaux, makambo ebele totika yango. Toyekola lingomba, tosala makambo ndenge lingomba elingi, mais tokotika yango ndenge nini tango yo zali kobebisa. Yango omoni makambo oyo biso tozali kokangama na yango parce que tozali koteya. Yo oyo zali kobebisa, yo oyo zali kosala makambo na lolenge na yo, teyama. Parce que posa ya Nzambe ezali ete kimia ezala na kati ya lingomba. Parti oyo toleki ndenge tolobaki motuna na biso ezali boye. Avant tokota na likambo ya papa po motuna na biso ezali boye. Na ba video nyonso oyo touti kolanda, ezala ya papa na biso, papa pasteur oyo alataki drapeau, ezala ba video oyo totali ya ba défilé oyo tozali koyokisa lingomba soni, motuna na biso ezali boye. Epai ya yo mutu oyo zali na posa ya kodefile, epai na yo mutu oyo zali na posa ya kokota na mulongo ya baye bazali kobina, epai na yo pe mutu oyo zali kobina, epai na yo pe mutu oyo
ozali na likanisi ete yo koki kosala eloko moko to mibale oyo ekoyokisa lingomba soni. Motuna na biso ezali boye. Désordre spirituel oyo papa Simon Kimbangu alobaki na 21 na prophétie na ye ya le 10 septembre 1921 na Mbanza-Nsanda. Tosi tokomi na période yango ou bien nanu tokomi te. Soki déjà tosi tokomi, yo ozali ko jouer rôle ni. Yo otelemeli place ni. Contribution na yo ezali nini? Est-ce que ozali ko contribuer na désordre spirituel oyo ba papa balobaki, ou bien ozali ko batela lingomba, ou bien ozali ko mi bomba, ko mi batela poete na ntumpa tango bokokutana na papa asepela na yo akotisa yo na mboka ya elaka. Makambo ya lingomba yo ozali kosalela yango ndenge nini? Poete tango bokokutana na mokonzi abule na tumpa osepelisa ye, opesa esengo na elongi na ye, opesa esengo na motema na ye ya komona ete tala bana tote ya kibalongi. Soki yo na ngai tata mama toko continue na bizaleli oyo ya ko défiler lolenge oyo ya kozwa makambo ya lingomba à la légère, ya kozanga koyekola lingomba poete tokweya na motambo te, ya kosala makambo oyo ekofingisa lingomba, ya kosala makambo oyo koyokisa lingomba soni. Tata mama esika ozali sosola. Tango tozali ezali tango ya kimona meso. Soki Nzambe alobi likambo alobaka na tina. Biso tozali kosala se bobele musala na biso oyo ya kopanza sango. Tokomi na tango ya kimona meso. Nyoso oyo okosala ezala na molili ekobima na kwasa. Nyoso oyo okosala tango ezali lisusu tango ya koloba teke tozali na pongi na miso, tozali lisusu na pongi na miso te. Tosalaki ba émission mbalelekaki. Tolobaki yango ete lingomba ezali infiltré. Tolobaki yango ete mokonzi azali ya danger. Tolakisaki ete ba service na ba makambo ebele oyo ya sécurité ezali na légèreté na mosala na bango. Depuis toloba ba émission wana lelo oyo eza bandeko na biso ya faki basi basengi bolimbisi ata 4 fois ou bien 3 fois. Bandeko na biso ya Afriki basi basengi bolimbisi 3 fois na ebite. Et batu bazali ko continuer ko senga ba bolimbisi ezali na problème te kasi décision nini tozali kozwa. Est-ce que toko trahir lisusu lingomba te? Est-ce que toko trahir lisusu mokonzi abule te? Est-ce que toko bebisa lisusu lingomba te? Batata ba mama. Lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu. Oyo amonela ki passe. Lingomba oyo bakoko mikala bakangamela. Lingomba oyo bamvoala misato banyokwa mela. Yo na ngai tozali kosakala nango. Kosala makambo na ndenge esengeli te. Tokukutana na mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani na tumpa. Awa tokoti sikoyo na deuxième partie ya émission na biso esika nini tolingaki